ba examen nyonso ba orphelin na ba veuve ana prise en charge avantage eza mpona ba comédien ba mikolo na lobi te grâce luzolo akoya ye te donc ba makambo na baloso ba age na bango papa Tsakala papa Bilali ba vieux gaou ok eza ba initiative moko ya encouragé parce que koloba eza mabe mais faut tomonaka ba œuvre lokola sali œuvre moko emonani na miso ya biso baartiste bien il faut tokumisa ye ya kolekaka koloba wana ezango na ntina oyebi ke même na bapoliticien soki osali mpe eloko te baza kokritike bango politicien yo osala nini na moko yo osalaka nini mpo Jérémie kombona ekotika ata biso lelo toza na biso te ata lelo tofandi mekoka Jérémie moko boye Chabane asalaka mpe boye donc toencourageaka bainitiative oyo na yango na ono ya baartiste comédien nyonso tobetela ye maboko c'est pour montrer hormis art c'est comédien basaka donc ah apesi misato chaque artiste est comédien azamona muna muto sa œuvre moko ezosaka épanouissement ya bato ezosunga ye koto hôpital kokuna tomona kalunga école koto tomona établissement ça pour artiste économique Mama, if love is crazy, love is for me. Bravo l'artiste. Et le représentant de Masumu, le président Masumu a éprouvé, peut-être un peu absence. Donc, le vieux fait, ils sont artistes. Bien, on retire la mission, on veut que les mains beaucoup voir mon capo. Il n'y a pas en téléma, donc, ça n'a œuvre qui toque à Sali Mokako. Soit! Yom dozo ta moi le moment quand tu veux ma beaucoup bravo l'artiste. eza ba initiative moko ya encouragé parce que koloba eza mabe mais faut tomonaka ba œuvre lokola sali œuvre moko emonani na miso ya biso baartiste bien il faut tokumisa ye ya kolekaka koloba wana ezango na ntina oyebi ke même na bapoliticien soki osali mpe eloko te baza kokritike bango politicien yo osala nini na moko yo osalaka nini mpo Jérémie kombona ekotika ata biso lelo toza na biso te ata lelo tofandi mekoka Jérémie moko boye Chabane asalaka mpe boye donc toencourageaka bainitiative oyo na yango na ono ya baartiste comédien nyonso tobetela ye maboko c'est pour montrer hormis art c'est comédien basaka donc ah apesi misato chaque artiste est comédien azamona muna muto sa œuvre moko ezosaka épanouissement ya bato ezosunga ye koto hôpital kokuna tomona kalunga école koto tomona établissement ça pour artiste économique koto tomona rasongolo musu pas cette œuvre moko esungi ba ninga musu ba artiste salon de coiffure ezali donc ezaka fierté mon nom pour dire notre métier est un métier noble. Merci beaucoup. Tsakala, Yalule, Mama Makambo, d'ailleurs Thérèse est camarade nanga. Monsanto. Yes, Livanga. Mama Loso. Papa Serge Mouimbo. Papa Alain Mabana, voilà, un grand merci à vous, je suis vraiment flatté. Les appels à bateau que tu viennes qui peut bailler, n'a pas pu être Gino Lazawa. Bateau que tu viennes qui bailler pour des raisons, les appels peut-être il y a Bango. Ma mère peut la monité. Ok. Moi la copine, ma fille, fais comme ça mon épée là. Ma petite. Samuela. Ok, voilà, donc même dans rendez-vous à JS, et puis un grand merci à ma chroniqueur Nyonso,
parce que nga na respectera média tanga ba kombo respectera média mona ata toyeba matanga soki elandi ngai ba micro ba caméra na telemaka parce que soki lelo toza o toza ezala mpona bango biso nde peut-être tokomisa ngo ndire so rankine eze pa ba comédien ezala ba chroniqueur akocha ba comédien na kati ya confusion te. Donc yo soki oye kobetela peut-être lekechu lisolo o etali ngai dis-toi que oyebisi ngai indirectement oyo oyebisa ngai to bani na balemba banini donc comédien akokabwana te pona chroniqueur non donc ezalaka ndenge na biso moko makambo na biso moko tokotisa na mitu na biso. Donc je remercie aussi ba chroniqueur baza wana moni barezi baza messieurs les journalistes lieu d'abord totanga na école moko ye na biochimie nga na commercial même année même promotion les Ketchou Fivette Mayamba décarré Bachia 1m70 mais poussé nango Daniel Lebika attaché de presse non Stella Malika Mani wana tata mwasi ya bana na batise lobi tata mwasi ya bana. Est-ce que Fivette na lobi tata mwasi ya bana yo la komi na ba idée na yo dire à qui en vous de tous les temps de tous les jours donc il y a tout à na bisoté et puis ato bengiye et notange ato bengiye oyebisie lelo eza nango week-end tokuta na biso na nzela mai olataka veste on a compris que mira qui vous ba veste ebele mais ba cérémonie ezala muke Moura de la presse Emmanuel donc Masterman petit frère donc il y a balemba na ba pate wana na ba super donc Masterman petit frère et puis le groupe scolaire donc bango nyonso ba répondre na ba invitation na biso et ça la biso bientôt et puis que lelo loko la ouais Jérémy, na moi otangi kaka Cardozo. Bigé on le va ngaba bibi na bazaki na matadi donc elle na bengi ba biba na matadi c'est que so bazongi bango ne faut pas sanga ke to zongi to kozala on a kosa ba démarche makasi bomoté donc ngala benga ki ba mona instance pe o cheki donc quand ta bango de baya donc voilà pas fait question so tali liste ba invité na ngai yango yo mona ke mabiaza mabiye yo et Gaza décor pas décor pas de problème laquelle vous m'achetez pour la na événement na ngai on les a compté pour signer déjà tu as signé contrat na Lubumbashi contrat na ngai avec Marie Belle contrat na na après awa pour les shit. L'actualité, c'est la bango. Moi c'est pas une question. Merci. Tu sais, dans la vie, lorsque on respire, il faut garder toujours l'espoir. S'il vous plaît, j'ai pas en tolérance. En tout cas, j'ai dit félicitations, bravo. Déjà, tout ça, l'inauguration de l'eau, donc après l'inauguration, déjà, nous se font amis. Ah, d'accord.
Ok. Pour un début de bobine, qui va bien gratuit pour un mois, non, non. Ça, on a pris un peu, montant réduit. Ok. Examen orphelin à veuve, on a pris en charge. Avantage pour les comédiens, Mikolo. On a vu des grâces nous ont leur oya. Non, ma cambola, ma loso, ma hache, Papa Tsakala, Papa Bilali. Ok. Ma vieille Gaou. Ok. Armondé. Merci beaucoup. Ok, Olia. Merci. José Baïla. Najo solaka na bana ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate. Bazana mboka nini? Bazana France, mususu azana Belgique. Ekoma kate. Oh, mais bazali kuyiba. Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango bazana France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo, JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa, bakukutula yetu biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si. Ebo akazi siki kaka. Nambamba belaza. Na tena baza continue. JB Service akakuna ezali. Ezali neke. Angolais n'habite. Angolais JB Service et pas les amis. Papa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, Zamba lolo yo. Azo sale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo
santo yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu